Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Ba ndeko balandi émission na biso mbote na biso toza awa en direct depuis Luanda na Angola bisika wapi to sela mino émission oyo plateau spécial à cause de la foi 2024 à cause de la foi Luanda même si mino makambo eza awa ezande suka makambo oyo nazo comprendre nango susu malamu te bandeko bazobenga nga de partout depuis mikili ya poto na Kinshasa na Angola bazobenga makambo nini eza na Luanda makambo onde yango oyo bokoto po bolanda bo panza sango ko bomba sango ote panza yango nazana esengo ya koyambela biso basala na nzambe oyo bazo organiser milulu kitoko oyo tozo bungama pona dimanche le 5 mai awa na Luanda na signé Atlantico donc toza na signé Atlantico bisika na bina yamba bango parce que activité yango ekozalande awa à cause de la foi première édition awa na Luanda na Angola toza na mombu na kolo l'évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres les visionnaires et église CFC centre évangélique de la foi en Christ Yabiso Tata Zampandi le pasteur de la foi. Bonjour papa. Bonjour papa Rabi Mavinga. Bonne santé. Si nzambe azobatela na sangolo na yetu zabia Yesu Masia Nazareth azobomba biso. Merci beaucoup. Azabongo invité na biso akozaye mokote tozabongo na évangéliste Mosolo azabongo organisateur ya à cause de la foi 2024 oyo eza awa na Angola oyo kozala bongo le 5 mai oyo na Atlantico. Évangéliste Mosolo, bonjour. Bonjour. Bonne santé papa. Oui, santé bien. La monde est un peu stressé, un peu fatigué, mais ça les ont les kebele. Non, ils ont facilité. Tu yambara milulu, mais milulu ils ont sonné ma casse. Jésus Christ de Nazareth au Kumbama, à dimanche le 5 mai. Amen. Nous avons tout ça à ma casse. Amen. Voilà, évangéliste Mosolo Longo, l'évangéliste international, le pasteur de la foi, Neto Sola Bango, le long il y a plateau spécial Oyo à cause de la foi Luanda. À cause de la foi na Angola. Et pasteur de la foi, naina zo impression d'abord tango ba contacter yo pour que organisation il y a activité activité évangélique au salaga déjà le bagango est en dimension internationale, dimension mondiale et tango ba contacter pour que esama en Angola avis no ezaginde. Mais oui parce que Bible lobby Nzambo to Sambela il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Je crois que tout le monde a évangéliste Ezekiel Mosolo le loté. Et ça depuis dernier voyage dans Angola. Il s'est déplacé quand il est dans le cadre de l'humilité parce que Azapé c'est pas un petit messier ou un petit serviteur de Dieu. Il est ce qu'il est, mais il s'est déplacé à Monanga, dans l'hôtel Place Nazala qui est raté. Mais or tout ça to koli na njili bon du moins que yé lokola bima Congo kala zara déjà awa depuis kala ndiabi ke wana zande konanga et la même vie que moi j'ai traversé au Tegabasacha Kobunda na vie c'est aussi ça même en fait la même vie pour naye et nzamba convaincu que naza frère pour naye il était venu me voir à l'hôtel et azaki na bana to solo lipe tout ça ici là qui bon on n'avait aucun projet à ce temps-là et après un moment que tout le monde solo la makambo il y a contrat ou en fait quoi il y a musala auto sala projet il y a projet merci beaucoup pour ça et tout ce qui nous sommes beaucoup ensemble lorsque le temps est arrivé ne tu vas remettre les points sur les i et ngana est solo li a commun accord on s'est fixé pour le 5 mai et du coup il a fait des démarches de sa part il a reçu salle Ciné Atlantico et puis l'équipe tout bien et comme ça, quand Seigneur, Bible lobby, ils étaient poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Na musicien te kuna no kebeta musique et je parler de ta part et comme il a permis et nous avons salaki grâce. Donc Isaki c'est déjà joie parce que to beta masona passé Rabbi également. Que un jour à cause de la foi salamana salle moi mon aîné passé Rabbi Georges Mala. Mukolomo à cause de la foi salamana na Luanda et tout. Et aujourd'hui, j'étais très ravi parce que ça m'a okay. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nous n'avons pas évangéliste Mosolo. Évangile, qu'est-ce que vous avez poussé de contacter le pasteur de la foi en organisant l'activité à Mnenebouye, mais vous préférez le pasteur de la foi? Et ça,
relation ya bomoto te eko pousser nga na makambo wana nayokaki nzambe muta convaincaki ngai nzambe muta atiaki nga en cœur namona humilité na ye natalaki mingi nalandaki mingi nde nalukaki tosala mosala oyo bon logiquement il a proposé nga azalaki na poto nga mpe naotaka obima poto abengi ngai ayebisi nga oyo nzambe atiaki en cœur enga nazalaki deya na sini nayokaka ye nalandaka ye na famille na ngai tondima nzambe na ye nde azalaki convaincu cette fois-ci ya kosala bilolo ya monene na kati ya mboka oyo pour la première fois à cause de la foi donc eza témoignage na ye na humilité na ye na conviction ya nzambe moto epusaki ngai to travailler na kati ya mboka oyo cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'on est à Luanda, donc on est donc là au ciné Atlantico. Au bon moment, on va s'y manabiso et zande sika événement gozala. Dimanche au le 5 mai. Dimanche au yokaka le 5 mai. Panza sangwe sa bande kobaya to bon de la kolo suma sanzat et l'on a basé dans nzambe bazawa à cause de la foi na epsimna to mo loboko na nzambe. Mombu na kolo. Oyaka Angola, et c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, on a vu votre accueil, on a été à Gauthier Kele, soit quoi illustré, soit image, au Komi Angola. Chaque fois, au Kendara des ans d'atterrissage, message moi et ça, je me rappelle quand on est aux États-Unis pour la première fois, à l'aéroport déjà, on avait déjà un message. Et atterrissage, notamment, les policiers, Kangio, Tubaïko Yambayo, et puis Korteyo, ok. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet accueil? Non, en fait, ce qui m'a belé peut s'améliorer, il y a des signes où il témoignera. Toya na États-Unis ko kita tozo kita tornade de salami et balobi salama na bongote et bandai ko annoncer déjà comme bassine oyo ba potre ba tambula nango même yemo Christ Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth azana basino atambula nango donc ezarasina malam elakisi ke mboka e yambi onde ka papa mosolo bandolo ba mabele oyo peut s'améliorer. Alors ce sont des signes et témoignages que neba yambi onde pe liloba e yambama na mitema batu parce que mitema batu eza mabele. Alors so mabele eza malamu te atobwa ki semence bien et botate. Alors mabele il faut balula o balula ngo préparer ngo malamu si moye ko bwaka semence. Or mabele o eza mutema mutu la seule personne à ko préparer ngo eza mo nzambe. Il y a des ceux qui se sont forcés pour côté na mitema batu ba kotate. Mais quand le Saint-Esprit convaincre mutu wana aoyamba yo sans que au forcer. Et je profite aussi de cette occasion, Papa Rabi, pour nous ce peuple Nzambe na kati Angola, peuple Nzambe en général, en particulier dans l'église CFC et Angola, comme on a passé Louye, pasteur Rabi, place Bazakuna, église à CFC, église à Metano, Papa Mosolo, Ezekiel Mosolo, na société na Mobimba, na pesa bango merci. Bayaki te ponga na sonde troba na mokili po na danger. Te. Bayaki parce que Saint-Esprit convaincu bango que naza muumbu na ye yango tchaki bolingo na mitema na bango bayamba ngai. Donc encore une fois merci na bino nyonso bozalaki na aéroport nazwaki ta téléphone te na benga kingandi zala mais bo se sacrifier ba responsable vous avez tout laissé pour venir m'accueillir moi qui suis qu'un simple serviteur un frère lokola bino topé frère na bino bandeko na ngai basi ba papa ba mama lokola mwana. Donc bref je n'ai qu'à reconnaître je n'ai qu'à présenter ma reconnaissance à leur regard pour nos obakoya kosala. Donc c'est vraiment un sujet de joie pour nanga. Nabi que to battre la témoignage pour te décevoir bangote. Amen. Activité ça dimanche au le 5 au commis 2 jours avant je pense. Du coup au ambassade na biso ya RDC na Angola. Pourquoi? Mais oui, mes seigneurs sont aussi respectés frère que nanaza congolais. Identité nanga isa identité congolaise. Alors on a commis awa, il faut se présenter dans l'ambassade. Je suis quand même naloba mutu na mboka naza patrimoine à RDC. L'État congolais compte nanga comme étant un artiste et un serviteur de Dieu. Oyo ba aussi la paix confiance dans l'autorité mboka nanga. Comme état citoyen congolais. Et enfin comme état citoyen congolais, donc je suis obligé d'aller me présenter et pas y ambassadeur. Raison pour laquelle on a accueilli bango nyonso. Bureau ko banana réception ti et pas ambassadeur.
ezalaki ambassadeur azalaki na relation na mokonzi aosolola ifasilisa mais quand même ayambi biso et puis il a pris beaucoup de temps oyo bato mosusu balembi na libanda. C'est parce que on a quand même une considération envers, on a eu à partager beaucoup de choses na bureau na ye bino bande ko presse temps bobima qui on a eu à partager. Donc comme tout Congolais ou toute personne qui se respecte, soit que na mboka mo fa se présenter na ambassade ne pas besoin note que mutu na biso za a makama malamu to ya mabeba yeba même départ na ngaso ekoki il faut na annoncer bango que na bimi déjà mboka. C'est-à-dire c'est un devoir, il y a un citoyen, il y a un étranger à répondre, il y a la civilité, il n'y a pas... Bien sûr, parce qu'il y a une délégation, il y a des personnes telles, nous avons à telle date, délégation ils ont à telle date. Donc même dans mon absence, il y a un tiki batu. Les kamba pas si tout sengo, du coup l'État a intervenu parce qu'il y a au courant na yango. Voilà donc c'est un peu ça pour nous. Il y a une autre manière qu'on aurait aussi la personne, il y a ambassadeur na bisoto bureau na ye quoi. Voilà, nous étions donc là, il a parlé avec l'ambassadeur, ils ont été reçus avec l'évangéliste Mosolo par l'ambassadeur de la RDC en Angola, il s'était très bien passé et voilà, il y a beaucoup de fait signe que vous aurez les images et l'intégralité de ces images à Wana de la Foi TV et puis dans la chaîne Sœur Nabiso Nyonso et Gozamala Ming. Revenons dans le sujet Nabiso. Après ambassade nabiso na monyo ke soupa maréchal mon quoi patriarche nabiso église des réveils na Angola papa nabiso prophète Antonio Miezi. Mais oui en fait nous avons une assemblée de Dieu, c'est vrai que prophète Antonio P aza abima assemblée de Dieu a outé en assemblée de Dieu biso bana KDC toza bana to kolina discipline par preuve papa mon solo aussi tel qu'il est là, moni afin de kimia boye azaka na ba semence le la Angola amazana semence ensemble de Dieu parce que auti wana papa vakambi na quartier 3. Oui, na quartier 3. Alors ce qu'on nous a appris c'est d'avoir du respect à l'égard ya onyo soza mukolo. Ba mikolo baloba o aza tata to mama ata botio te faut passer respect à tata to mama. Ataza boité, ataza aveugle passer respect à parents. Donc c'est ce que j'ai appris dans l'éducation chrétienne. Parce que dans le niveau de la communauté des assemblées de Dieu, on avait tout un département qu'on appelait le département de l'éducation chrétienne. Donc c'est là où nous avons aussi appris à l'église comment respecter par rapport à la matière qu'on a reçue de l'éducation chrétienne. Il y a un moni, tant nous avons mboka, naebi nani te na okuta nae ba orienté ngaye ba ebisinga que papa Mies parce que moi-même il avait porté un secours, je crois dans la vidéo ta bocha bomona. Mais il s'est engagé de m'envoyer une invitation pour une église na Italie à l'époque. C'est vrai que ça n'a pas tenu, mais il a accepté l'invitation. C'était déjà acte moi bonne foi. Le rôle humain, en dehors de nous, il faut la reconnaissance. Donc, on a payé. Alors, lui, ma belle peut s'améliorer. Moi, je serrai la parole. C'est ce que j'attendais de lui. Ma belle peut s'améliorer. L'Éternel aiderait la parole de son serviteur pour l'accomplir. C'est ça qui est important pour moi. Vous allez voir, sous la grâce de Dieu, ce qui va se passer le dimanche. Mais oui, un homme peut avoir le mal de loin. C'est mon successeur. Mais oui, bien sûr, je suis son successeur et je suis fier. Parce que alors, il international. Donc voilà. Alors, Sosa Mayele. Parce que père Azalamoko, mon père c'est le révérend de Kouta Miguel ici. J'ai qu'un seul père, le révérend de Kouta Miguel ici. Okay. Mais ils en ont papa. Où ils reconnaissent grâce naie, ce cas de permettre à communiquer aux grâces. Où ils disent pas Yesu Massia Nazareth. Soza Mayele, au salé le gâteau à l'eau Gédéon. Zéla on a salé le gâteau, au salé le gâteau pessier. Alors je vais pouvoir que beaucoup tel de balles. Après ce gâteau que c'est une réalité mon boulot. Abraham sur 3 personnes on a une autre Sarah lamba fufunga na ke bomana onyama. Soit Sarah qui a monté banga balobane qui na même époque au Zoaté. Alors femme Yasinamite aussi également, il avait compris que non cet homme de Dieu to tongele ndao. Donc si tu comprends ce qui est sur l'homme de Dieu, aux prudent, aux la bénéficiaire nango. Ton niveau va s'arrêter également. Donc c'est ça nganga vena côté dans ça la blague. Tout ce que vous pouvez dire, moi mon problème c'est quoi? Maloba malamu ebima o Yesu Massia Nazareth rozala simana pas kokisa je me limite par là papa nkela na salango bato belé o baba salanza ba sakola baloba
y compris lui-même mon père spirituel que j'aime également le révérend Dokuta Miguel ici. Nous saluons révérend Dokuta Miguel ici. On est donc en Angola, l'activité prévue pour ce dimanche à partir de 14h. Venez un peu avant, boyamo avant, et aux endroits d'ailleurs font avant, jouer ici quand il y a un bana, il benga ba voisin, benga ba tenir sur boya to stambela à cause de la foi et ekoluka. Il pambole outi Kinshasa et ekoluka na Luanda, ko hésiter te yaka. Tozo ki na Lumbango papa bogo Sanderson na osanga sin à cause de la foi na Luanda. Batouba zelani l'homme de Dieu. Ouais, bah c'est là qu'on a ma bombée bango. Moi j'aime pas dire boya bomona boyete parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a rien de nouveau. Toujours attendre à parler na directeur que j'aime beaucoup aussi, pasteur Joseph Mukambilo. Parce que état ok na ce qui c'est même chose tangazo seka. Il y a seka na ma miso. Il y a comme la vieille. Donc ils sont vraiment chabo seka ngakufa. Donc tout partager naé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nzambe oyo asala ke batuba se repentir, babongola mitema, bayamba Christ Seigneur et Sauveur, a continuer au musana. Soyez se précis mutema nae akangola babele akangoli, mais nous avons la foi que Nzambo abandana biso, c'est lui qui reste le même Dieu qui continue toujours avec nous. Nzamba bankela nimpata, Nzamba Dokuta Miguel ici. On atambula na Nzamba ba Pedro Luyeye Yesu Masia Nazareth Nzambe moko solo pe abomo na benga Nzamba assemblée de Dieu kwa sangisinga na papa mosolo tozo ndima que alliance oyo papa mutabengi singa teka sachet toyoka na teto kutana c'est mon aîné azaya ya ponanga ngape na teki sachet et Nzamba yeko sala ka komisi biso batu o lelo to komi ko soutenir musala Nzamba avec un peu autozala na ba teki sachet donc ce qui veut dire na rencontre wana après avoir recevoir Christ Seigneur et Sauveur na ba vie na bango ezana bato Nzamba o changer ba vie na bango po sala ngo banaka ezana loka sikate Nzamba lokota biso lokota pe batu mususu so ezo simba te na ngola ezo simba te partout olanda biso na de la TV en direct yeba que Nzamba azwa papa Ezekiel Mosolo Nzamba azwa de la foi dans le néant na quartier Souka il sera le même Dieu qui va changer l'histoire. Amen. Voilà, c'est pour ce dimanche, donc à partir déjà de 14h, venez un peu, boyamo avant pour les en Atlantique, bisika tozande bisika goza, l'espace eza munene, mema bana, mema famille, mema bokilo, et goza mala mingi. Yo pena obalite, mema ami, mema fiancé na oto bonde le longo, et goza la mala mingi. Pasteur Papa Mso Mosolo, évangéliste Mosolo. Aux événementiels, d'habitude, bandeko baza événementiel, baza plus côté business. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça? Organiser l'activité, kobenga batu bauti bamboka misusu baye, nga kanse utubiso ka touti Kinshasa, moi bandeko misusu bauti pe bamboka misusu baye pour un événement oyo. Et puis entrée ça gratuite. Batu bazo tunanga pe ba business, ba meza ofele. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Comment vous faites et qu'est-ce que vous gagnez? Merci de Konangai. Nzambe tango abengi ngai alobaki na ngai akotia mbongo pa na ngai mpona servir ye. Nzambe abengi ngai na kombo ya Ezekiel. Mokolo Nzambe akutanaka na vision na prophète Ezekiel atunaka ye soki miku ekoki korevivre encore. Ezekiel aloba c'est toi qui le connais. C'est yo Nzambe moto yebi. Biso tozo sela Nzambe na oyo tsabiso na maboko parce que tobengama mpona ngo. Lokwa na kutana na ndeko na nga na yebi ke yepe liloba Nzambe o Nzambe apesa ye asalaka ngo te mpona koteka ngo. Yes. Yango ngai pe nasalaka ngo te mpona kotekisa babillet mais tolinga to gagner ba âme pour le Seigneur. Amen. Donc Nzambe liboso te si to mesana ba événement oyo to yambaka basala ndenge na ndenge o bazana biloko ko pesa pa peuple de Dieu de to disposer ka ba moyen pour na ko louer ba espace pour na ko louer ba bis pour na ko sala ba porte quel niveau de dépense pour peuple ya Nzambe ba profiter. Nzambe aloba na nga na za échantillon ya bato ebele oyo ba ko tomboma. Vous avez échantillon. Il y a un échantillon. Échantillon ça dit neti kwanga o ba fongola. Dans un échantillon. Donc ceux qui bato bali ba mona puissance ya Nzambe batala ba biso oyo. Ba échantillon. Ba échantillon. Nzambe azwanga na se ndenge azwa passer de la foi na se. OK. Atombola biso bato batala ndenge ni atombola ka bato.
ngana bazanda koteka ba tige coton nateka ba sachet na ville mais lelo grâce à Dieu naza nango bamboka ebele oyo naza responsable d'entreprise et moko nazwi occasion kosimba mbongo na kombaki mbongo nazwi eza mpona servir baninga mosusu donc passer de la foi aye mpo ya servir na biso mpe tozoservir ye donc raison tosala yango eza motema nzambe alobaka napesa ye nzambe yesu asenga Pierre bwatu ntango Pierre apesi bwatu abisi Pierre cette fois-ci okolanda ngai et je te ferai pécheur d'homme donc nyonso tozwa eza mpo topesa yango nzambe yango raison topesa tonabimisaka mbongo mpona koyamba bato nyonso baza na biloko ya kopesa bato. Merci. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nayebi ki activité oyo ezokuta na ndenge osakana te nazalaka na baorganisation ya cause de la foi na monaka ndenge ezalaka esenga mbongo ebele mombu na nkolo. Mais oui, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation sans moyens est aussi mbatté. Même Christ, il faut comprendre que papa Mosolo Toloba, sera senga qui boit à Pierre, il a qui moyen à l'évangélisation. Il avait la parole, lui-même a sa parole. Mais matériel à utiliser, et senga il faut zalambo. Pierre a l'autre boit tout anatin, a l'autre amoté. Donc à ça là, et l'eau comme moko poison à boit tout. Soit ça qui trogue, à ça qui trogue. Soit à l'époque, bon, c'est bon, à boîte actuellement. Alors, Christ a l'acception qu'il faut avoir le matériel pour servir une évangélisation. Alors, le matériel, on quoi salle. Il faut louer, mais quand l'État, hébergement, à manger, tout et tout, bas déplacement. Donc, tout ce que tu as salle, on est en alléluia, amen. Et c'est un bon. Alors, on m'a dit ça, moi, j'ai toujours dit, papa, je ne sais pas si ça va choquer les gens, mais je le dis. Seulement ça l'ensemble bien il faut en eloko. So en eloko surtout biso ba responsable de l'église que pour ça eloko faut que out en église au cause un projet ko sali kambulelo ko sala après 5 ans et pour tikali na ministère. Et on moni Christ azaki déçu comment on a que faut foutre en paku et ba tenter payer pour aller rendre à César ce qui est à César ba lingaki batala soko ko nier aux zaki César. Mais tant comme il qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples n'ont pas été en azate. Azakite. Il y a un Christ, c'est l'humiliation. Humiliation à disciples. Humiliation à disciples. D'abord, ce que les disciples vont représenter les chrétiens. Yesu Masiya na posa ya afuta impo. Mais les disciples vont battre à sala na lilingi na ye lokola nzambe. Bane lo te faut muta soutenir n'impo faire la mbisi. Donc il faut tinda boke na mai bo péché mbisi bo fungola muno bo mona donc ça manga tel ça que moi mutu oyo za utile soki oana ba moyen possible te ko permettre yo pour au vivre aussi vivre yo moko pe o aider musa na nzam mbisa leki on a valeur. Mais oui bien sûr donc nyama à cause la moi mieux temps mususu raison pour laquelle nzam na posa to travail pour to travail il faut intervention nzam to ba bantu ba africain tant de commandes ba vie na biso. Sans prière, on ne peut rien. Je le dis, sans prière, on ne peut rien. Ozo sambela, ozo sala. C'est alors Nzambe. Alors, à cause de la foi, c'est une activité où il y a beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie. Depuis que je suis tongo. Non, je depuis que je suis tongo. Bino bo se déplacer, boye nzela ma kolopé to fele, biso nyonso. Il y a eu l'argent qui est sorti. Donc bref, papa, ils ont dépenses, mais objectif na biso primordial les a. Maman, papa, il y a un komeka nzamba kondima. Sans la foi, on s'appelle sans nzamba. Oro mata benfica, au saliba tour. Mais n'oublie pas que la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Pour que on s'appelle sa moute manzamba, il faut en akondima. Biso tondima qui que to souka na ba sachete. Tosuka boete nzambe nenga assista biso eza mutu musu nous en église no epone église ité s'il vous plaît bande bolanda biso dimanche le 5 epone église ité au samedi dans l'église ali ministère prophétique ni mosala nzambe na témoignage bien kolozo lokumu tikala na église no tozo benga ba tout to ça l'église ba na église na biso mais toi na posa bible lobi foi na yo et tu as quoi grâce névete parce que grâce névete bible bi comme anzete munen donc kola. Alors chaque serviteur a une grâce particulière. La grâce que j'ai c'est une grâce ou un don de la foi.
Donc si tu viens opposer qu'à foi na yo miracle ça biso moto ya échantillon ya bolingo soko tout na te Abraham na mona ka été na yo ka te waza ki père à foi te. Les hommes de la foi sont aussi aujourd'hui. Nous sommes là. Venez bien aimés dans le Seigneur le 5. Ah ouais, espace ya munena ta awa so ba to tondi ko ta ato hotel mais lo banza me traverser na na te na bon na lo ba benga so e kankan na yolo. Activité organisée par Fondation Tokanse Jean-Paul Massamba. Na bandi ba déclaration ko déclarer bola mwanza mutana ndako étage. Azolanda culte ndako étage na bango akwea. Menzamba za souverain zu choc te. Tam su douleur ezaki délivrance. Donc nzambe atoza awawa kuna espace ezate awa nyoso toko telema. Mais na senge yo ya avant so lingo fando ya avant 14h to bandi m'importe je crois qu'on fait na midi. Ya ko mona ndongo zo kota équipe après ces interviews bande oza musika to en direct de la Foi Télévision. Voilà on a copié ce message. Merci beaucoup, nous serons en direct sur De la Foi Télévision ce dimanche déjà to banamso mo avant. Mais to banamso mo avant bon on a déjà live banditi activité aussi là bongo to clôturer ça qui to ko mingi ba osanga sina chité l'activité est confirmée pasteur de la foi yo a convaincu des gens Luanda za awa dimanche to za na eboya ya komeka nzambe tata msoma yata okoma loboko na nzambe okembi mingi souffrir mingi ba difficulté ndenge nyos to yebi problème na ote mais obiso to yebi Jésus Christ Nazareth nzambe solo pe bomo yende solution ya problème na biso. Toto cité Nabiso, pasteur, papa pasteur Mosolo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ces programmes et puis au Pessi Bato? Je sais que tu expliquais déjà l'itinéraire Ndeni Bato Baroya, Atlantico, le Luanda Mbabaye bien je pense. Oui, Luanda Mbabaye bien Atlantico, parce que ça parmi l'espace à miner dans la carte à Mbokangola. Toujours il s'acca bananza mbaya pende belé, parce que ma camine n'y a qu'à m'baler belé. Où les opportunités à ne pas rater. Baya batnos bayebi passer de la foi, cette fois-ci, il y a une chose qui va permettre à passer temps dans Katambo Kanabiso pour que bénéficier nango. Ngai na lobaka foi et produira un miracle et miracle produira un témoignage. L'exemple est Daniel bakanga kaye baboka na libula ba lion pour la foi. Alala na libula ba lion, la Bible zo banabiso na tongo ba écoute Daniel en vie. Daniel a comme qui référence et ba croire que nzamba Daniel parce qu'il risque qui la foi. La foi c'est aussi risqué. Ouais. A risque qui ndé comme qui référence. Na yebité aux on a problème nini aux obela aux on a problème ya ndaku aux on a problème de voyage qui mezalité bien aimé nzambe o Pierre asalelaka nzambe o Jacques asalelaka ba Jacques bakufa ba Tienne bakufa mais mon conseil comme tango à Pierre bien que Dieu envoya un ange. Yes. Nazo yebisa batu nyonso ya Luanda ya Angola de kabinda kunene da ba yona biso nyonso que cette fois-ci Dieu a envoyé un ange. Attendi un ange dans nzela ange wana yobima na prison. Ose dans la prison à santé, ose dans la prison à finance, ose dans la prison ya célibat, ose dans la prison ya kozanga kobota nzambe asalelaka mutu na ndenge alingi. Nzambe asalela ba Moïse, asalela ba David, asalela ba Abraham, cette fois-ci paix. Azosalela ndeko na biso de la foi. Jean-Paul Mayata. Vraiment pour ngai ezali événement ya munene o bato nyonso bakoko ratete. Na yebi na ba relation na bazana Vinduk na Namibie. O bazo beta pe ndenge ni bakolonga, bazo longa lelo po baya. Bongo yo na province ya Luanda ya Angola. Ozana Kabinda, ozana Kunene, ozana Mbanza Kongo, ozana Wish, ozana Wambo, ozana Wila na Lubango, ozana Bengela. Ndeko yaka opportunité oyo eza ko ratete makamine eminene esala makamikolo nyonso te vraiment pona ngai eza sengo makasi pona okuta na les 5 chiffre 5 eza chiffre grâce boya to bénéficier grâce et accompagner ba vie na biso et 2024 eza ne ba surprise belé to bandi yango yaka to sambela ensemble mbakoni to moto mbakoni belé etombola moto yaka na nzela milulu oyo nzambe a visité yo ndenga visita biso cette fois-ci eza tango na yo.
Merci beaucoup, merci Momouna Kolo. Merci l'homme de Dieu, si vous pouvez ajouter, et qu'est-ce que vous pouvez dire encore dans le peuple de Dieu? Non, bah, il y a Papa Rabi, je crois, il y a mon ski lobby, Talabiso s'est sacrifié, Toye, tous en délégation, le Papa Fisto, Papa Ntima, on a tout à l'heure. CFC France, Baye, donc Papa Fisto, Basende, Papa Ntimba, Bato, Bazana responsabilité aussi à mon na 4 églises à CFC, Tiki France, Baye, na compte équipe de la Foi TV. Tous en équipe de la Foi TV, on a essayé de déplacer de Kinshasa jusqu'ici, comme vous le connaissez bien. Tous en a 6 étoiles, Bauti Kinshasa, tous en a Mamester Yembe, Bauti Kinshasa, Toyebi Sonyon so Awa. Et je crois que Nzambe a aussi manifesté. Ne ratez pas ces rendez-vous, et la historique, na kata vu na yo. Donc, talagande tingana tigimba na namwasi na ngatoye. C'est parce que tous en a objectif, moi, tout le monde a bola Nzambe. Il faut préparer à cause de la foi, on a parlé du peuple. Et oui, bien sûr, tous en a préparatif à cause de la foi du 20 au 21 juillet, on a parlé du peuple. Donc voilà, tout bandi. Donc, yoza a profité le Congo, profiter aussi, au Nzamba au Sahel, na Congo le 20 et le 21. Yo au précédent déjà aux zongo déjà avant et sans qu'on comme déjà na mabele ya Congo. Donc bref, boya Nzamba na makamba osala na komba Yesu Masia Nazareth. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci. On est pratiquement à la fin. Je rappelle que le rendez-vous est fixé pour ce dimanche. Donc dimanche, au lobby, Yaka Awana Atlantico, Toko Bondele, le Mona Bassin Nzambe, le pasteur de la foi, Toko Tato l'abonné Nzambe. Jésus-Christ Nazareth, Azana Bomoy. Na moni, le lengeni azo tambona mosel na moni, le lengeni azo utilisé puissamment et je sais que a bien silité. Oya kosala eleki oya salaki yaka ozo lipamboli na okasizaka na kondima yaka kana kondima loka nzambe ona kei aza nzambe oya salaka yende nzambe apesaka mopesi na kimia ezaka ka Jésus Christ Nazareth. Merci na bande nyonso bolanda biso na de la Foi TV na ba chaîne nyonso botaka biso. Merci na bino nyonso, merci na Papa Bogo Sanderson, merci na Gauthier Kele, merci na David Kibanza makasi mingi, Papa Prince Mabuba ya Raes Kangi, merci na bino, merci na équipe ya presse outil France pour na couvrir ka ba activité oyo Papa na biso Timba et na Papa Fisto Basende oya mama Nathalie ko merci pa na bino, merci Maman Esther Yembe, Maman Rita Mayata, Papa Cédric, Maman Bandeko nyonso tona ba awa na bosa directeur na biso Papa Joseph, Pasteur Joseph, na Pasteur Rabbi Georges Mala. Merci à toi. L'homme de Dieu, vous voulez ajouter? Oui, nazo ko pesa pe invitation nanga le susu et pas ya papa nanga porte José Maketa Finda. Naza mwana na porte José Maketa Finda na mepa nde bisika ministère na vandi bambule belé nazo servir Nzambe na sia makola tata na ngai José Maketa Finda. Na pesi mbote mingi na famille ya Mobimba. On a vu que dimanche tozala bango elongo. Tozala bana mepa nyonso boya tozala na bino awa tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth ko rater occasion oité à cause de la foi édition liboso na Atlantique on a parlé du peuple précision ekota na vie na yo yaka obanda histoire ya sika okoma histoire ya sika elongo na momu na kolo l'évangéliste international le pasteur de la foi ekozama la mingi mais mal bota na yo toyeba problème na minote mais obiso toyebi ana Nzambe moko aza solution ya nyonso eza na kombo moko eza likolo ya bakombo nyonso liboso ya kombo wana nyonso efukamaka Jésus Christ Nazareth Nzamba solo pe ya bomo yaka maladie nezo tungisa efukama yaka difficulté nezo tungisa efukama tala bazaki ba échantillon lelo bakomi bato lelo bakomi considéré ba yelioka Nzambe o alongolaki bango échantillon pe akomisi bango bato ya motuya na société pona nintasa pe pa na yo peut-être yo poser échantillon lelo kasi yaka okotata la bonne na Nzamba mayata Jésus Christ Nazareth Nzamba solo pe ya bomo. Merci na bino so bolanda biso tokoba kolanda de la Foi TV les dimanches tokozala en direct déjà to banda yango avant bo mona ndeni bato bazoya bo mona quelqu'un interview ti activité ici là toza awana grande équipe de la Foi TV taka dio ya ndenge be échantillon bakutani ndenge pe dio ya ba presse bakutani ya France na ya Kinshasa et za suka toza tokumisa nkolo Yesu Masia Nazareth. Merci na bino nyonso tokuta une dimanche. Olá, povo de Deus. Eu sou evangelista Pedro Ussolo. Vim para anunciar e temos um evento religioso para a glória de Deus e para a nossa